Mikie. Ozomona esengela ki biso ba Congolais to fongola miso makasi États-Unis ondimi a oke suspendre bato wana. Awa ba fongoli bino Schengen kuna boke bo suspendre lisusu ba kontina biso. Génie bozo sala biso. Kasi na États-Unis na ba Européen ba tout moko kabati. Yango na ba politiciens congolais faut bozala mayele. Plan B elingi koloba kimia ekoki kozala na Congo te. Soki kimia eza na Congo ba Congolais ba komona bolamu ya mabele na bango na kita na bango. Babwaka ki slogan moko bisika to uti boma moluba tikanyoko. Comment se fait-il que moto azo vivre naturel? O azal naturel, ozo artificiel o tchaye na loko pine vandi na. Sokoli yandika ke koti monte. Tala nesa na ngutu pasi. Bongo sete vana na kati na yo. Batika bana na bango ba fiel na bango na pays na biso banyokola ka biso. Eza basango na église catholique. Nazo chama ina mnogote. Otoze komona na bangunzo babimi lelo soka teki mai ya kalamu atoki mai moko na sima wawe kolekaka na sima ya bandale na kitambo wa mai ya makelele. Ati yango en vente. Eze kolongola nyoka nkao. Eze kolongola mbazo. Awe kusimba te. Amweke tumkimbango asala 30 ans ya bolo. Ayibaka biloko mndele, aswaka pe mwasi ya mndele. To ba papa de ngene ba papa ki solokele ba papa de lungana ba yibaka biloko mndele tellement balaki mike balabite to tika bana to mema fungimbango. Awa te. Maladi ko kima na nzoto na yo. Okokanga susu noko ndokite, okokanga susu tata mwasi ndokite, okokanga susu ya ndokite. Mais soko vandi na kati na fulu, okokanga bandoki. Ndeti na wana moni bato wana ba faiseur d'argent. Ba commerçant. Makile tangite na Congo. Mukonjo akoti. Akozongisa biso susu na boumbu ya ba impérialiste. To akokoba na bonsomi onde auti obimatike lié. Soki akokoba na bonsomi, peuple congolais olé 3 fois, 5 fois. Mais soki akozongisa biso na boumbu bozela ka kolia makasa manga na pai pai. Ngunza mutu azoloba. Kota 2018 ba pasteur ba défiler na média. Année de gloire, année de prospérité, année de bonheur, année de mariage. Tout ici 2018 pour qualité. À la grande surprise, c'est comme au président Kabila Ndassani. Boutika biloko wana. Moni Congolais alingi mysticisme. Ndeko na ngai. Mayo, maya bangunza, maya kalamu zo bikisa batu. Bandeko na ngai. Mama ye motondi na batu. Bazoko diokoma. Bo plutôt batu bazoko kufa du jour au jour, taux à mortalité plus élevé. Mukongo alobi ngana lingaka bato abandundu te. Mais mutabandundu alobi ngana lingaka mukongo te. Omoni ba impérialiste bakenda me bakenda te. Matondo bandeko balandi émission ba indobola mukamboto mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bo mese Nicolas Ndabiso awa na mboka na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo libongo kolanda biso libanda ya mboka na njila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu tomese Nicolas émission ba indobola mukeko yako mabota mabino. Na tina ya kolukabe kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango tomeseni koloba moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvotomo ya tombola moindo mobola ya yambonzoka nde ye moto fandi na mabele iyetondankita talantina nesonga nzina fumu kusuke muzana mpanda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 boninite bangunza ya fumu kimbangu kati na religion africaine futuka fumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola mukatokoliki ete tolaka kibino mikolo miye motu ya baindo bola mukesimba mibongo na etamboleli ya bangunza bakoyaka poya kopesa pole ya bisika to uti bisika to komi pe bongo bisika tozeko kenda bomo mesano na ndako ya mosala na yambili susu po ya bino poya kopesa bino lisusu bwanya pe mayele bangunza mibale ya religion africaine na bango nde tokokabola ngonga iye pesa melibiso na mokolo mwalelo ngunza ngemba mapusu mbote boni be bino sante mbote mingi na bino ndeko mopanzi sango sante ezali malamu kati na etumba ya lobiko na poso bomo mesano bandeko balandi baeba ngunza ngemba baze wapi bauti wapi babimeli wapi malobomboka ingeta ngunza ngemba makusu oazali bongo
Mokambito chef délégué chef spirituel ya Kimvuka Nengwa Kinzembo oyo ekambami bongo na Congo Central ebandi na eteni ya au revoir Kinshasa te kuna na madimba kuna nde esika wapi biso tozali kosalela ya biso misala mana lingina tango boze koloba motuna moko yenga na mwana mbango bino bozalaki na bino te na makambo ya prophétie ndenge esopi bato mosusu bino kolobaka na bino te koloba prophétie 4 hommes ya président nde moto akolongola bato na pasi bino kolobaka na bino te wana toleka soko bino kolobaka pe na kobimisa motuna mosusu ingeta toloba yango te mpona nini pamba te yango wana nde biso ya religion vutuka ya Mfumu Kimbangu toye ko défendre na eleko oyo pamba te tozali kolanda matambe ya Mfumu Kimbangu oyo Mfumu Kimbangu alobaki yango na biso na eleko oyo tokutela mpona to défendre yango elimboli nini biso pe tolobaki maiwana ya 4e président na kati na prophétie donc déception donc bino pe bolati yango tolole te tozala déception te mais yango zo mona na regret te po eza na kati na kokokisama tango mususu bandeko bazo sosola te prophétie yango elobaki nini ngunza boze koteka fufu eze koteba boze koboya yango mais po nini bozolinga bandeko balandi ekokisami wana eze mwa soni te ndenge bandeko baze kotuna bangunza soni po tomonaka moto akui na velo me abi chance nalingaki na kwela maje deja kopepula zelo te wana ekomeli bino bangunza te vraiment ndeko mopandisa yango il faut toyebaka prophétie yango ya 4e président elobaka nini voilà omoni problème place ezaleli yango wana mauvaise interprétation makanisi ya bakongolais tango mususu ndenge bandaki kozela yango ndenge wana te eza na kati na makomi tososola or na makomi elobaki nini to banda kolimbola na kati na makomi ya 4e président soki ezalaki lolenge kani po ete bandeko basosola yango malamu ngunza 4 hommes président akolongola biso na boumbu akozala elenge akozala doué calme na tango na emisolo mikoya tokaki pe bino bangunza français mikili apoto kopesa biso banyongo toyebite balanaki kaka na prophétie na président wana nde moumbu akozala te nde sika bonsomi pe bomoi ya bato ekokoma malamu lelo masangu eze ya komata lelo mpasi ya bato eze komata na escalier te kasi na ascenseur boni tokoloba prophétie ya 4e président kokisa te prophétie ya 4e président kokisami pamba te balobaki na tango na ye nde tokozwa bonsomi ya solo lelo Congo esalisi baélection na mbongo na bango moko ezali bonsomi président oyo ayangeli na eleko oyo aza libre aza na compte à rendre ke na population na libanda ya mboka te ozomona na 4e président balobaki na biso nini na tango na ye tokozwa mbongo ebele tango tozosala badéclaration tozolobisa bato ete ye wana 4e président banani balandaki biso bato nyonso bakimaki ozomona sikoyo lelo bokoya kopesa biso charge kilo wana mais si tolobaki yango déjà eloko nyonso ezalaka na balternance nango soki suivi ezali te baye kosenga biso pardon awa na centenaire awa pasteur Ngalasi témoin awa na centenaire basenga bayindo pardon moyindo azokolela na kati na sala centenaire aussi nota bato wana bazoloba na bino ete à travers christianisme nde tokata toboma bino tonyokolo bino tobebisa programme na bino aleli lisusu tala niveau ya bonyama alelo koloba ete prophétie ya Mfumu Kimbangu ekokisami te prophétie ya Mfumu Kimbangu ezokokokisama se kokokisama yango wana biso bangunza ya eleko ya likokisi tokotelemela yango pe tokolandela yango kino suka lelo Kongo eza na bosomi esengeli siko tosala manœuvre ya makasi po ete bamboka wana ya bapaya ededommage bakoko na biso po babebisa programme na biso mobile soki lelo tozolela masango emati mais ça système oyo bango batieli biso awa ezonyokola biso bato nyonso makanisi na bango komi focaliser na bik nazala directeur soki abosani ete mabele yango nini epesaka bato bomoi ntango botiki mabele bokolia nini bokolia papier yango nazomona pasi ezali balakisi biso kaka ete tokende kelasi na biki soki tata na aza lobi cultivateur babeti muta pasi nzoka nde cultivateur ye wana muta mbongo donc moto azali koprefere alo na fololo mbe na lopango kalo na matembele ingeta
Soko ba ko tala motaloni fololo babi c'est un homme cultivé. Soko motaloni matembero babi tala mobola. Mobola. Yangwana conception batila biso. Nde wana moni religion vutuka na eleko oyo eye ko bongo la makanisi ya bato. Eko bongo la makanisi ya bato. Donc oyo tozali kosala ezali penza vraie révolution ya solo. Oyo ko mema moto moyindo na lobiko eko kombisa pe moto moyindo na ngwenda na ya bokonzi. Mais ngunza ngemba yambona leka na ngunza Kalumani. Na minute moko ndeko na bino moko ngunza lobaki dire que bamindele bakofuta biso misolo c'est de l'utopie et c'est makanisi ndoto ye ekotika naka kokokisa mate mais biso to kokamwa soki ndeko ngunza oyo azoko défendre kenda ki bomfumu kimbango akeno lobaki c'est utopie contentieux belgo-congolaise eza lelo tant ba Mobutu fait président Mobutu kala na banimi maidikandi ngimbi ba fait kondo moto Gérard Kamanda ba bimisaka dossier wana ya contentieux Congo belgo-congolaise ozomona ndena kati so ba bi contentieux c'est que ça na ba dédommagement na kati wana et c'est clair donc biso mokili wana ya Europe ba européen il faut ba dédommager biso siko ba dédommager biso na tango nini na tango ya 4e président ozomona do yamwa to bete kisete obike yende na tango na yende tokozwa makoki ya ebele o tokotongela mboka mais na kuzanga koyeba tala nde biso moko tozoninga tokimisa eloko wana Matondo ngunza Kalumani mbote boni bino sate mopandisa mbote ebele etumbeza kokoba kaka topesa pe bandeko bazo occasion kolanda biso na nzela bitando mike na bandako na bango na mikili ya poto na internet bambote ebele tozokoba kaka etu ngunza Kalumani bayeba bino na mwa ata seconde misato biso ngunza Kalumani manempungu vita toza moko ya ba ngunza na kati ya religion africaine eteni biso totambusa eza eteni kaka ya maya politique ya mboka na biso kombo nango babundi ya eleko mpona kosikola Congo pe Afrika voilà matondo bino bolingaka to boze kotambusa eteni ya bayi politique comme curieusement ngunza ngemba balobi tango tozalaki koloba bato balandaki te sikalo kwa balandi pete kati ya président kedoke misolo pe ebungelo kwa molinga lika matondo mingi mopandisa ngeza mwa mawa na motema congolais azwi koto atina matoi na mayeba ngunza bazoloba balingi balanda oyo sango azoloba na église na bango to raté misolo lokola ngunza oti oloba na buzoba ya bakongolais prophétie wana bato balingi balimbola yango selon bango bazalaka nango peti prophétie mutu aya nango mutu azwa etinda ya prophétie eza pumukusu kya munzala pana nangola mukobi misala ya 1921 ya lobiko baindo na prophétie balobi oyebi congolais eza mwa pasi po etelo bacheye eza etelo ezoko akiltire bwania na ye esili yazokotaka na maya mundele balobeli kaka 4e président na kati ya prophétie Fumukimbangu aloba sima bambula zomi na motoba Congo ekokoma bonsomi toloba na lopoto to defana mwa ndamba lopoto après 16 ans le Congo sera indépendant. Il n'y a pas comment la prophétie. En 1944, si vous avez la calcul, 1944 plus 16 ans, et ça là est combien 60. Tu sois indépendant, tu sois gâté. Total la gaga n'engé yango ezaleli malgré basali la yango biso camouflage. Tu sois gâté. Si mana yango lobi mais après dipanda bakonjo bakoyangela bakosala boye. Premier président akoumela te. Kasavu baumela aumela te. Deuxième président akoumela. Akokomisa biloko ya l'état lokola poche na ye maréchal. 3e président akoumela te Kabila le père. 4e esika bato bazo memela ndengam oba memisi charge pa ya bangundi biso devant tata mokeli toza sembo poto lobaki bakoko baloba soko moni ndoki belela soko beleli te akomelo mungongo to lobaki bosala ke bana 4e président 4e président oyo azali 4e président ya bilaka ya Fumukimbangu 4e génération effectivement président Oyo à reconnaître Fumukimbangu, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Yakim Pavita, de Fumukimbangu, de Lumumba et de Mouzé. Même entourage naïe, entourage Mukonyamboka sortant, ils sont responsables de Yakufa Yamboka Nabiso. Parce que bandeko église catholique, baza responsable. Bandeko église imbangiste, Oya Sayo l'église de Christ, baza responsable. Topé Sandakisa. Réhabilitation à Fumukimbangu.
bande ko église kimbangise ba sunga kim konjamboka uto bimate nzoka neto rata kimbongo bakeko yebsa mkonjamboka ba réhabiliter Fumimbango na cour militaire congolaise o ezalaki habilité ya réhabiliter Fumimbango tolinga kito sala nini bango baza ba biologique ya Fumimbango bana na ye bakoko na ye biso toza ba spirituel ya Fumimbango o ba ko ba msala ya koko na bango na biso na bango na 37 000 familles déportées to sangani toke ko yebisa mkonjamboka oya uti obima tolobi te tata bakangaka moko na yo awa ngunza tokenda malembe boko jonga na fil du 2 na bino ngeta tango bolobi fallait ba consulter bino ba yi spirituel pour ni koluka mais bango pe basala spiritualité basala ka spiritualité te tata wana eza mensonge ba fini d'ailleurs Fumimbango ati église l'église kimbangise oyo wana ozomona na mais atika pe bangunza te bangunza bazalaka frère Fumimbango atika ka bangunza premier ngunza za bango moko mais bango pe kuna ngunza za nani ngunza za mama ya mutu mais papa diangenda pe asangisaka bangunza sokona kasavu bangunza na kitwani na sima bible ngunza zo sambela ono di père du fils et du Saint-Esprit bino possible yoka manaka na mongo ko mutu sambela ono di père et du Saint-Esprit ngunza koba alors baratise mkonjamboka mbongo na peuple congolais na peuple africain cour militaire congolaise ezalaki habilité te ya ko réhabiliter donc là to sala neni to songela yango bango na biologique biso na spiritualité to zuba famille ezalaki déporté 37 000 familles déportées to sali plainte to kena ngwe pa mkonjamboka to lobi te bakangaka moko yo zalaka na mais lokolo za mkonjabilaka sikoyo zwa manaka oyo kende nango na Belgique baya to samba na bango parce que cour ezalaki habilité ya réhabiliter Fumimbango ezalaki cour militaire belge mais réhabilitation ezalaka na récompense nango réhabilitation ezalaka na indemnisation nango to rataka mbongo na 2007 ba mindele ba wuti na mboka na bango baye ko senga biso pardon religion africaine et délégat bat ba mona pasteur Ngalas pona ko yebisa bango ke yo za na qualité o yamba batu wana te po pasteur aza mwana o basali il fallait biso to sola na bango chose grave pasteur Ngalas à se porter garant ceux qui mboko eza ko s'enfoncer plus ba responsable baza ibeli bomona muto aye ko senga pardon na muto ba ye ko senga pardon bango mbale bafukami siko nani akozala na position force pasteur Ngalas azolela qui demande pardon à qui malinga ki tango mosusu embellir moi spectacle ezalaka te tata tango atangisi moi pinjoli tata ezalaka te ka poème te ezalaka te lelo tozana bana na bandako ya ba 10 ans 15 ans soki bana wana bayebi ke papa na biso atikila biso lupango yo mela bango lupango soki bayebi nanu te bakopesa 1000 respect même kolo ba ya boyebisa bango ke non omoni mupandisa ngwana tata ndombele lupango ya avanda ka eza ya bino tata okokima soko moni bana wana bazoya nzelo yo o dévier nzela wana tozalaki na position force mais rise na bango wana bakofuta tôt ou tard omoni réconciliation wana Europe Afrique tokobandela yango biso sengo na biso bato bazoseka biso prophétie ekwei malheur pona bango prophétie eza ya kotelema makasi eningani kutu te 4e président aluki dipanda po moumba kozala te asalisi élection d'une manière ya ye moko sans kayoka injonction ya muto libanda to bimisi mkonjamboka oyo azali na compte à rendre na peuple et non pas aux occidentaux lelo bato bazotelemina mkonjamboka to voter eza banani eza ba occidentaux est ce que na mbongo na bango ekosala nango eloko te lokola Congo ekoma bilanga na bango soki bayeba okutana mpe na bangunza na balabala tokolemba na bango te tokokende na bango ntina suka nango tokotala mabele ya Congo ezalaka ya Fumimbango to ya bango bayaki na yango te tokolika mabele ezalaka ya bakongole mutu moko aya kofutela na Congo aza te biso tokobunda kaka bangunza batelemi na eleko mpona kofongola kongole miso ke bolamuka na pongi botika kolala bato wana nde baya kosalaka biso mabe po tokemba tobandi na Joseph Kasavu mabe toye na Mobutu mabe toye na Musée ate Musée mabe toye na fils le Raïs mabe lelo Félix Tshisekedi Tshilombo bakoti susu camouflage entre bato bandundu na baluba
Tala bandeko nza tokokoma esika wana bosimbi ya tribalisme tokenda nano malembe eze na eteni na biso ya mibale mais yambo tozonga pa ya ngunza ngemba esika bosimbi nalingi tomeka kofongola yango mwa moke bosali retro moko kitoko makasi oyo na moto responsable soko aze kolanda fo fongola esavu epesinga makanisi na tuna bino mais apparemment mosala na bino ebimaka lokola impossible boze kolimbolo eze bosembo bato baboyi kolanda ebandaki bouti koloba yango tout à l'heure na bofungoli masolo na bino bolobi entourage ya chef de l'état sortant basé peut quelque part cause ya échec ya esika touti surtout na mazaki koboya koloka bangunza bobundi etumba na catholique azala nano mosantu te azala nano molingi ya bamboka ya Afrika te selo bato batelemaki na nzela ba image ezeko existe ezeto totilaka bandeko bangunza ya mfumu kimbangu. Mais la grande surprise de soko bino botelemi jeudi vendredi samedi dimanche bango bakeli susu kofukama epa ya ba catholique ba mope balei communion bozena 3 minutes tozongi pe ngunza ngemba pe 3 minutes matono mingi mopanzi sango moni makambo ya église catholique esali 5 siècles na 28 ans lelo eza masekite soki fumuki mbango atie oyo loboko te pour longwa communion église catholique na basango objectivité na bango bayela. Le but essentiel de votre mission n'est pas d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils connaissent Dieu depuis leurs ancêtres. Vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Dans le même la régie, tant que vous avez élément où besoin de ce discours du roi Léopold II. Matoumi. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Église catholique, tout le 1960 après l'indépendance. Mais basango bateya na kati ya l'église na bango koboma communiste eza lisumuté. Et qui était le premier communiste au Congo? Moutalou, le premier ministre. Et après l'indépendance, le pays est laïque. Mais, à notre grande surprise, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est toujours l'église catholique. L'église catholique a un plan benaye. Beaucoup de gens ont ya ngunza ngemba, toko yanola ba bazolanda biso plan bena bango elingi salani. L'église catholique est à la base, en 1960, il y a cessation katangaise, il y a cessation kassayenne. C'est l'église catholique qui a poussé aux Belges de nommer Tchombe comme président du Katanga, avec sa monnaie, son drapeau et l'hymne national. Même gendarmerie naïe. Même gendarmerie naïe. Et batubazomona lokola soki bamoni nzambala wana na elobeli wana mwana okei wapi ozali mwana na nzambe balala ambetu mwana nzambe lukuta. Ils sont à la base de la destruction du Congo d'une manière méchante. Et ce sont des impérialistes en peau noire. Nous les remettons en garde. Cette fois-ci ou jamais. Donc, l'église catholique aïebara bien que la religion africaine est élémie pour nous la mabélé à Congo.
Ceux qui bandeko va Hollanda biso lelo va s'en prendre na biso, ils sont malheureux. Parce que dans la communauté, je vis. Programme et enseignement au biso to Hollanda. Non, non, je suis vivant de l'esprit. Il y a tikaka mosuni pe makila bomlia kango tango ils po ya kokanisa kanga. Po koma dijengi penda ya solo ngai na ko tinda ndenge na lingi na ko sakana ndenge na lingi. Matondo ngunza etandoze ngonga to ebite soko ya kindoki soko nini po to ebina kindoki kaka pe bali aka nzoto pe ba meleke bongo makila oyo moto ya tikela bato bali aka nzoto ba meleke makila to ebite zebo ndoki to nini atika na Afrika ngunza ngemba bozeko bunde tumba mutuna to tunina ngunza kalumani bato ndire bazeko mbato bozeko lukela bolamu basé kotala binote to éviter photo de matériel le quoi bokolo baka molembe te le quoi mombembe neti bayi catholique yango basé ko landa binote eze penza neti nini na ba homme politique na population moto azé ko s'adhérer na philosophie ya bangunza te ingetande comme panzisango moni pongi moindo alala eleki mulai makasi wala penza liwa eza liwa bandeko na ngai biso na tango oyo beaucoup plus na salle réanimation toza ko lamusa bango malembe ils ont eu le temps 5 siècles eza facilité na 10 jours na 10 ans que longola biloko ils étaient lonama pendant 5 siècles eza makambo ya tango mais chose déplorable eza nini na musala o biso toza ko sala esengela ki bayindo makanisi na bango penza ya kufungama ya makasi mais bayindo pe botia na moto ete na minorité nde bikisaka majorité tolala tolamuka esika tozo kende toyebi te mais kasi esika tozo ko kende tata mokeli nde ntaza na sembo na ye donc bamata bakita na tango oyo eza lobiko ya bayindo wala ezalaki mokili ya bayindo ya kala o banyokolaki mene leko oyo lokola bangunza ya mfumuki mbangu batelemi eza pasi pona bango donc soki bakozala mayele batala bambongo na bango te batala baminduki na bango te bayande komikitisa tosolola na bango na ndenge ya kimia pe baréparer ba préjudice causé nde wane kozala lobiko na bango tata koyokela bango mawa soki bakosante te tata mokeli justice na ende kosala nkunza totuna bino motuna moko ya koleka na nzila ezete mwa stratégie ya transmission ya message ya nde ezali kozanga po na bandeko bazali kolanda bango balingi po tozali komona na bangunzo babimi lelo soko ateki mai ya kalamu atoki mai moko na sima wao ekolekaka na sima ya bandale na kitambo awa mai ya makelele ati yango en vente eze kolongola nyoka nkau eze kolongola mbazo eze kolongola soko dikosi mokusa tala bato bayei yango tolobi eze stratégie te bino bangunza fumuki mbango bino bolingi biloko wana te bango balingi bakesika moko babimisi diodena na libumu cancer etungisaka yo basimbi awa na lokolo babimisi sete bakoma kobimisa na bapile batterie est-ce que bokokaki te kobalisa double philosophie enfin bo récupérer pe moi bato bosala na bango etu te bangunza fumuki mbangu nde baye kolongola lokuta wana oyo basalaka wana eza lokuta ndeko na ngai comment se fait-il que moto azo vivre naturel o aza naturel ozo artificiel o tia ye na loko pine vandi na sokoli yandika ke koti monta tala nesala ngutu pasi bongo sete vana na kati na yo to bandobo vana na kati na yo ndeko na ngai botika biloko wana moni congolais alingi mysticisme ndeko na ngai mayo maya bangunza maya kalamu ezobikisa batu bandeko na ngai mama ye motondi na batu bazokonyokoma bon plutôt bato bazokokufa du jour au jour to mortalité plus élevée soki yo penzo ya solo za na nguya mekene na mama ye mokende kobikisa bato kasi biso tolobi te congolais aza kokangama na makanisi mentale na ye eza ya kokangama
il faut tolamusa mental na yende wana nde lobiko ya solo ozomona po kongola azovanda na kati na fulu azokolia kati na fulu avandi likolo ya salita azokolia azomona zane malamu asa différente na mutaliboma esengelaki bato bakoya kolamusa makanisi na bango po baetalisa bango ete boza na fulu longola fulu maladi ekokima na nzoto na yo okokanga misusu minoko ndoki te okokanga susu tata mwasi ndoki te okokanga susu yaya ndoki te mais soki ovandi na kati na fulu okokanga bandoki nde ntina wana omoni bato wana bafaiseur d'argent bacommerçant na kati na molimo baya kokosa population biso banguza tolobi te soki olingi miracle ya solo okomona yango kati na manga okomona yango kati na bikilamu oyo tatakeli likolo azokosala matondo bandeko balandi tozala mayele totunaki bino awa yambo tokota 2018 bapasteur badefile na média année de gloire année de prospérité année de bonheur année de mariage tosilisi 2018 ekobali te à la grande surprise ekomi au président Kabila ndasali te oh ezalaki nzambe nde asala yango année de bonheur to ezalaki président Kabila ntango bino vraiment botika biloko ngunza kalumani plan B tokota na ino na actualité plan B zila napesa mwa mutu tosali maponomi eleki na kimia ata litanga ya lisasi libeti te ata petari libeti te kimia ebandeli ya maponomi te sika tokomi na kimia totalaki te ke Sarkozy adefaki misolo ya bato ya Kadhafi pe kili anfuka po afuta bomi moto biso odefi te biso osali na kimia bo elongo bani. À la grande surprise, Martin Fayoum, compagnon de l'île, moninga elongo bani, il y a Félix Tshisekedi. Alternance est demandée depuis des siècles. Et Salemi Basiriki awe sika tokomi babwaka ki slogan moko bisika to uti boma moluba tikanyoka malobomboka binungunza matondo mingi mopandi sango e na muto ya za averti ekoki kokamisa ete lokola ngunza na ba 1960 toyaki na bilenge ezaka na makambo moko ebanda koleka entre Congo central na Bandundu boye kaka Mukongo alobi ngana lingaka bato Bandundu te mais muto Bandundu alobi ngana lingaka Mukongo te omoni ba impérialiste bakenda me bakenda te depuis tozwa dipanda ti Jean Sens azolo ba général Jean Sens ya la police ya belge alobi après l'indépendance est égal avant l'indépendance yango tozo courir ti bakendeki na mboka na bango batika bana na bango ba fiel na bango na pays na biso banyokolaka biso eza basango na église catholique nazo chamai na munoko te tozongi na plan B tango tokendeki négociation na OIA konja mboka sortant abengi ba politicien na OIA na bato alimete baya premier jour mais église catholique via Sienko bamoni bato wana nde bakoti na OIA bake koyokana bayebisi bato ya opposition bobima na sala bato opposition babimi bango kota na nini ya ba conclave ya ba opposant baza kaka na circuit ya plan B elingi koloba kimia ekoki kozala na Congo te soki kimia eza na Congo ba Congolais bakomona bolamu ya mabele na bango na kita na bango plan B ezali makila ya mboka ya bana mboka etanga lokola botala kaka mukolo tosala ki élection malgré peuple congolais a distrait ba panzi sango lokola bino boza averti bolanda ki biso na ambassade ya Belgique tokende kotika memo na ambassade ya Belgique na mukonzi toyebisa ambassadeur que no biso tolingi lisusu injonction na binote na mapona mina régime bo balancer biso pe moi élément on ndenge ngunza zekoluba bande ko balanda matono mingi tokendeki na ambassade mais kokotala na ba télévision na biso il n'y a que des publicités ya bien il y a que la danse
tout le monde distrait. Événement on est l'Obama. Mais chance, Ngunza Zalana distrait. Tu es ici ambassadeur. Mais tata moke lokola ko sarate. Na pourquoi nango il y a le 20 décembre. Papa nanga a reporté l'élection pour une semaine. Physiquement, ba mona ki logoté. Mais spirituellement, ils ont une passation de pouvoir, il y a milimu ya Congo, na milimu ya Bapaya et Bimanamboka. Pour ceux qui sont le 23 décembre, n'engé communauté européenne et Kanisela qui trouble les gens à Namboka. Mais nous sommes les Congolais, nous sommes les qui sont les Zododo, Kobina Kana Bango. Plan B. Les lots bazolinga bato. Oyoki siloga wana boma mulu batika nyoka. Et où tu as l'église catholique? Na uto yebi sabino ke koboma communiste na 1960 ezaki na ngolisumi. Selon catholique. Selon catholique. Bazaka kana plan wana baluba na baswahili babunda. Babomana. Et communauté internationale bakoya ko kote la mututin, bango bakoya ka po bakablo swahili phone na baluba phone et on nomme Moïse Katumbi président na swahili phone. Ah ouais, simbate. Ah moi que Tumgimbango a sala 30 ans ya bolo. Ayiba ka biloko mundele, aswaka pe mwasi mundele. To ba papa diangene ba papa ki solokele ba papa dia lungana ba yiba ka biloko mundele tellement balaki mike balabite to tika bana to mema Tumgimbango. Ah ouais. To ko senga na ba église, bandeko batika na église catholique. Oyo baza lokola ngana bango to nyoko. Bolanda ba papa Utembete, ba papa Fridolin Ambongo te, ba papa Cholete. Bota la santé na bango na bino bato ki na église ango. Oyo bangunza bazoloba ezaka potola mukana pongi. To bundela bosomi o mkonja mboka atikeli mkonja akoti. Mkonja akoti dilema zana ngwe zaka moko. Muninga atikeli indépendance. Asalisi maponami. Saka defa mbongo mndele. Asalisi passation de pouvoir d'une manière pacifique. Pas de sang. Makile tangite na Congo. Mukonjo akoti. Akozoni sabiso susu na boumbu ya ba impérialiste. To akokoba na bonsomi onde auti obimatike lié. Soki akokoba na bonsomi, peuple congolais olé 3 5 fois. Mais soki akozongi sabiso na boumbu bozela ka kolia makasa manga na pai pai. Ngunza mutazoloba. Mais mboka moko te oyo peuple congolais a sala makamoko ezanga mituna makolo tata linya defila bana mutu ataba bana ngo bayeko bimo père na biso afuta kanyongote mais bangunza bazonyo kwa mawa monde bolali nzala biso tozonyo kwa mawa tongo midi poko tozana mongo Kongo fuma bengi boya tokende mbanza Kongo tokende na mwanda kote kaka Diego Kawa kote la kana babuzo bana bango balobi bato wana baodia mbongo kabila. Et aujourd'hui le président actuel qui est au pouvoir nous a donné aussi des cartons d'argent. Je ne pense pas. Baza pena mbongo corrompre Ngunza te. Baza nango te. D'ailleurs, ce qu'on veut corrompre Ngunza, il faut corrompre les Congolais. Ngunza aza ku défendre Boyindo. Ngunza oyo bomoni batelemi a lelo bazo ku défendre. Même mutu aza na Mali, aza na Burkina Faso, aza na Togo, aza na Gabon, partout. Même Moyindo aza na Californie. Il est concerné par le message de Fumudimba. Mais malheureusement, bon, Toroli qui a tata mokeli a sala likolo na se a yebi côté vérité ça. Ba yeba sali défilé na ba TV avant élection. Tolobaka avant. Tolobaka avant, po tolobaki tokoloba avant, po tango makambo ekokweya tokoloba lisusu. Soki tolobaka avant te, mais lelo tolobi lisusu te. Matondo Ngunza, mosimba moi mopemi mokene teni wana. Ngunza ngemba lelo tomoni président sortant na boyokani ya malonga na président oyakoti mais zeko kamwisa bato tango président Kabila président utaki kobima Kabila akei kotala président Félix Tshisekedi na mongaliema ejokisi mitema ya bato. Même diaspora congolaise, basiri ke sika basé. Pena minute yetoze koloba États-Unis à la muki. Bolandi ba sanction. Chose curieuse na combiné motuna na bendi yango mwa musika boze na mwa minute mine. États-Unis a félicité élection
il y a président Félix Tshisekedi. Mais à suspendre, à sanctionner président de la Cour constitutionnelle, soi-disant, à Tamboussaki Makambo Malamonte. Boni, au féliciter, moto y abimi, résultat. Au applaudir rango, moto y abimi sur résultat, à ces sanctionner. Acte ya ba président, ba yambani na bolingo, touti komona na France ou à Hollande, kalate na Macron, ba uti ko sangana batamboli elongo na makambo na bango malekaki kuna malamu. Soko Barack Obama na Trump bakutani malamu. Mais pas ina biso na diaspora congolaise to souligner basiliki marobomboka. Ah matondo mingi ndeko mopandisa ngo na kopesa biso susu maloba. Otuli motuna kitoko. Ils ont aussi la passe pour la biso ba congolais. Pour na nini bolingaka kaka tango biso bozala na ba ex-président ou ba kufa ou bazaka vivante. Mais c'est fait normal. Et c'est là qu'il les deux personnalités ba kutanaka. Pas solo là. Yé atikeli kiti ya bonsomi. Yé azalaki liboso na ye. Mais président Félix alobaki yango que yé akolanda ba trace ya prédécesseur na ye. Aza collaborateur na ye. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a un problème pour l'amboka, ceux qui notre partenaire à l'Obango, justement, et ça problème, il s'engage pas pas solo là. Hein? Pour la nini bino bolingi kaka za la pour na bamboka ya bapaya, pas na biso ça la mena bongo te. Hein? Chance na biso pour être to salisa ki ba ponami oyo na mbongo na biso moko. Ceux qui zalaki na mbongo ya bapaya na tango oyo les Congolais ya kopanzana. Donc Congolais faut se peler na président Kabila Makasi. Il faut se peler na président Kabila Makasi. Et loko basali eza signe ya indépendance totale. Oyo biso bangunza tozo linga ete kiti wana penza na ye moko mokoti na ye moko movandi na kiti wana président actuel to batela bokonzi ya kiti wana penza ezonga lisusu na maboko ya bapaya te. Bandeko ya poto balobia protéger ba Rwandais na bandeko ya poto faut comprendre bango bandeko na ngai bandeko mopanzi sango bandeko ya poto ebele bakenda ba exil na kombo ya IDPS tango IDPS mtazana pouvoir bazomona kuna bomo yeza lisusu makoleze kolenga po pourtant kongoli maboko te bozonga na mboka siko bino bokofana na exil kuna ndenge nini po IDPS ezubo konzi siko ozomona eloko zosala bandeko la biso ya poto pasi nde ya bwana bolongola ba sentiment wana bozana yango bozonga toya totonga mboka na biso mondele akotikala kata mokolo moko te koluka bolamu na biso pe kobongisaka mboka oyo ba discours na bango ezalaka moko diviser pour mieux régner. Alors bino bolongola makambo wana biso ba voya na bino toza komona toza kosembolela bino po ete bolongwa na ngambu wana boya tosangana tosala bomoko esika wapi nguye mfumu kimbangu ekomona na susu kati na baindo o moindo akozonga susu na ngwenda na ya bokonzi kwa konza susu mokili o po biso tozana nyoso mengunza batuna ki Félix Tshisekedi awo oze kobenga bato bazonga mboka otongeli bango bandako obungiseli bango ba salaire obungisi banzila ye bakotambusa mituka na bango awa bangunza lisusu bobandi ko benge bato botongeli bango bandako tata eza question kotonga bandako te baya bakotongela bandako po tozana nyoso tozana ngwa baya tokotonga na bango mboka oyo elongo na bango. Mais curieusement misusu pe bakendaka poto balala na bango pe na libulu ya metro awa bazeko papa na ngai eloko nini kombo nini to babi o fazer kuna fazer azate ba clochard bazali hein ba clochard kuna baza ezena bankota na tozomula bamboka na bango pe kuna basalite zali hein bango baya kolakisa biso ka bisika oyo eza malamu neti pe biso pe awa bisika ya malamu ezali ngeta hein bisika ya malamu ezali te bolongola makanisi wana na mitu ya biso toye kolambusa makanisi ya bakongolais na eleko oyo eza eleko ya bonsomi oyo esengelaki congolais esika nyonso ozali lamuka keba na badiscours ya bandeko oyo bazali koteka bokonzi ya mboka oyo suspension ya bakonzi na biso suspension ya bakonzi na biso wana eza je ya bana mike tozoyebisa bandeko ya bapaya bakonzi wana bapaya oyo États-Unis wana biloko ya bana mike wana ezalaki kala bakonzi ya politique basala attention mwana eloko bazonyokola bango po bazozwa bambongo na bango bafamille na bango bazokende kotiaka kuna nde bazomona sécurité nzoka nde kuna ngubu ya munene soko tiki kuna ekobimaka lisusu te yango nde mte ezosala bokasi na bango ozomona suspension wana je ya bana mike ozomona esengelaki biso bakongolais tofongola miso makasi États-Unis ondimi oke kosuspendre bato wana
awa bafongoli bino Schengen kuna boke bo suspendre lisusu bakonzi na biso génie bozo sala biso kasi na États-Unis na ba européen ba du moko kakati yango na ba politicien congolais faut bozala mayele boya religion africaine sunga bino epesa bino tactique nini boko bundela liboso bato wana ozo chozo ndeko mopanzi baya to lakisa bango tactique meneleko oyo aba mata bakita ata bakesa la mafungo esika nini ba koka lisusu Kongo te po banzo banyama ya makasi ya Kongo baza ya kotelema oyo baza kobatela bamboka na bango Matondo Ngunza Kalumani baze ko sala biso penza sino kuna to bendi penza suka Trump élection contestée telaro baboya kayango mais Afrique RDC to suspendata moto moko te to kotata na makambo na bango te mais bango badwi ntango ya ko suspendre bato na biso en tout cas na moi minute moko poto bendi penza suka Matondo mingi mopanzi sango to benda ka matoi na ba politicien o ya biso ba dirigeant ba DG ba directeur basala nanu makambo te bakoko na biso ano sala kala oke ko sala pêche okuti ngando na nzala ya 2 semaines yozo sala pêche mbiso ye kubombise pa ya ngando na kolike tango kusisa pêche olingo ya uzambisi wana bakolia na yo moko nde makambo zo vivre bachambongo na bango awo soko za na mwana na poto na basi antuko kozala pasi mingi ko kanisela Congo ndeko faye Martin Fayulu charge à Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba na communauté internationale ndezo lobisisa ye bongo pour troubler kota na mboka mais toza na 4e génération oya prophétie ya Fumungimbangu ekeko ya mine ekoleka te mutu mwindo akozwa maturité spirituelle akomi kamba ye moko ndenge ya zolingela donc na pesa assurance na bandeko balandi ke bangunza batelemi ata toza na makolo ba piéton ata tozangi bandako kolala mais yesu atambula sango akenda azala pe na ndako te aza pe na niveau d'étude moko te na bapunda ya bato kuti bapunda bato kuti kozwa mais biso tozaka na mongo Kongo awa mnokwa mukolo elumbaka solo mais malobo ebima kuna ezalaka busolo oyo kolisaka bato Matondo Ngunza bopesi numéro ya contact ya mboto ya ko numéro ya contact na bato balingi babenga biso na 090 439 79 34 090 439 79 34 voilà. Matondo Ngunza ngemba to bendi penza suka liloba ya bokabwani bopesi ba coordonnées na bino na baye balingi ko benga bino ingeta bandeko balandi bino baye bosepeli na manaka na biso ya bopanzi sango ya tango oyo eloko moko kaka tokosenga na bino bolamusa conscience na bino boyoka mai oyo biso toyeli bino na tango oyo pamba teza mai oyo Mfumukimbangu alakaka bino etenekeke ya mine ekati na bilenge sango oyo ye pamba te eyeko fungola susu boyebi eyeko fungola su makanisi na bino po ete tozonga na ndenge ya bokoko na biso esika ozali esalaki yo pasi kota na chambre tuna tata keli likolo na se pola nini ka sango oyo na eleko oyo numéro na biso ya contact ezali 084 0233 555 084 0233 555 Matondo mingi na bino Matondo bandeko balandi tala makambo yango ya kitoko ndenge bendaka suka na lombango soko peuple congolais alaki mayele nde topekisa basango batika kokosa biso na elobeli ya bobebe nde tolingaki kaka toyebisa bango toyebi bolobaka malamo boloba ndenge mobali alobaka boya koyemba na koloba te mais lokwa telelo tozeba mombembe basango baze kokosa biso nete bayebi koloba te nde toze kokanisa bango baze doux et calme nzoka ba violent pe ba terroriste soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesi Matondo na tata Luzayo Pyramide bango nde bazalaki ofure omule kuna na nsima ya machine ponini tende kongala nzumbu 9L bango nde bafandi na région finale biso tolobi kime ya Mfumukimbangu balongo pe bankoko ezala na biso tokutani mbala ya sima Matondo mito
Afrika, Lamuka, Moindo, Sosola. Na bele limo kilimo bimba. Tongo etani bongi esili na miso. Sosa mobali aleli. Bandeke bakomi koyemba na biso hingeta. Maloba ekokisami elaka ya mbuluzi fumu nkusu azali koteya Moindo Sosola. Belela 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 kabakata ya likambo yo eningisi mboka mobimba to belela bilenge basi boyoka belela isanga lango na moto na nzela ya liziba koto kongo de mai pona koya kosokola miso na bongo mise koma minyoto mpona mboka ya kongo mboka ya bilakai. Belela 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 kabakata ya likambo eningisi mboka bomimba bobelela bilenge basi boyoka belela kisanga lango na moto na nzela ya liziba koto kongo de mai pona koya kosokola miso na bongo mise koma minyoto pona mboka ya kongo mboka ya bilakai. Batata ba mama bilenge tobelela nzambe ya pungu kimbangu mvuluzi nabelelie tosangana elobama epa ya nkusu na mangongele bana ya Afrika basami ya Moindo Papa Kimbangu kiangani motuna na kotuna bisa bakoko na yo tobungi Avant 1482 Zambe nini bozalaki kosambela Baluba babengi maweja nangila dibakatanga chichiko kutangela nyamwela sese Vidi mukulu mwaza pongolwa kumbai Vidi mukulu maweja nangile Yebo wanjina jende Bakongo babengie Same ya Mungu Baswahili babengie Mungu baba Bangala babengie Akongo mongali za komba Kongo boka bakongo Kongo yotali motema ya Afrika Zambe ya kipavita nzambe ya pongo Oya vuluzi kimbangu nzambe ya pongo Oya maswa nzambe ya pongo Oya masabukidi nzambe ya pongo Oya mangongele nzambe ya pongo Oya mavyokele nzambe ya pongo Oya mbadi nzambe ya pongo Oya honda Zambe ya pungu Kongo moka bakoko Yo Kongo tali motema ya Afrika Bana vuluzi toteleme Fuva mwenye tibisika tobungaka Natanyoka ya kaja pemba ayebi mozindo Zamba pungu tulendo zambe sunga komo Bana vuluzi tozongisa bolingo Bolingo mibeko misala Na molimo mibeko misala Na kati ya mitema bana ya Kongo Bana ya bilaka bola mukato telema Kongo eteni tokokisa bilaka ya vuluzi Bolingo mibeko musala Sala
mabele ya bankoko na bino, mabele ya nzambe ya mpungu tulendo, vijimu kuluma weja nangila, jiba katangali tushikwa kuntangali da mwele sese yoko wangine jende. Akongo mongalinza komba, Mungu baba, nzambe ya bakoko na bino. Papa Nkusu, kobanga te nzambe ya mpungu tulendo aza yo pona mabele ya mboka ya Kongo. Botelema pona mboka ya Kongo. Bankumu na banfumu, Hey! Ingeta!